Chaque mercredi 22h15 ce canal Kin Télévision masolo to solo laka masolo ya mboka na biso masolo pe ya bamaka mususu bandeko nanga tala kaka mikolo yo ba insomnie e bandi kozwa biso nyonso tu kozelaka ba résultat oyo komi lokola retour ya Christ to yi mokolo akoya te soki kozala na moi to kozala na butu yango pe bato ebele oyo peut-être baza sûr que bazwi ba voix te bakomi ba porte-parole ya seni ba expliquer biso se ezanini o bozomona se ezalaka soki ndenge nini papa nani atindi yo zela biso na yo biso nyonso candidat seni à sa cellule de communication ko koloba oyo akoloba ça pose problème ba mususu pe babandi kopesa ba justification te biso na bino to vanda calme totala oyo seni akoloba o voilà tala nazo benga président en cour constitutionnelle kuna so yo kena 20 000 oleki na yo vous ridiculisez les hauts magistrats qui sont à la cour constitutionnelle. Ce n'est pas unité on a bokomi kotinda bozo betela biso masolo to ba costume bokomi ko sombela bango nde ba vivaka na ngo ba sala carrière bazo kende vers la retraite. Nous allons voir cette fois-ci si au moins ces hauts magistrats là vont accepter de se ridiculiser avec tout ce que vous faites. Masolo bande konangai to sali élection d'accord biso to cause la ba résultat mais bande kwa yumbi ba cause la résultat te parce que yo ma ibima kikuna bande kwa beni ba cause la résultat te parce que balobi ebola na bande kwa butembo mais na kati wana to komi ko yamba batu to yambi oyo alobi te omoni na yumbi ezalaki pembe oyo alobi te bakosi te ezalaki noir oyo alobi eza bleu finalement. On ne sait pas. Nous avons annoncé que nous allons recevoir un serviteur de Dieu qui a été cité dans l'émission Nabiso, mais Toko Yambaye lobby. Mais en attendant que to Yambaye, to monika ka to vanda boy quand porte fongwami ka bisika to vanda ka. Totala boy bande komi bale bakoti. Mbote bande. Mbote appelle les gens. Ndeko, nazo banda na yo. Kombo nani? Kombo na ngai ndeko Tony. Tony nani? Tony Monzali. Tony Monzali. Papa bon yo. Kombo nanga ndeko Michel Momangi. OK. Nini memi bino na plateau ya tokomi wapi? Tozo banda na ndeko Tony, c'est ça? Ou bien yo poza mulayi il faut banda. Voilà. Go banda ndeko Tony. Na moni ngala banda. Toye awa biso tozali bandeko ya banunu bobangi. Ressortissant ya territoire ya Yumbi. Boyebike biso na Yumbi kuna to votaki te pona nini Mobulu et Salemi ba musu ba dobe yango guerre tribale mais to lenga epe ko pesa éclaircissement la bandeko parce que bandeko la biso ba batende balekaki awa na ba propos na bango makambo bazoloba finalement le côté examiné ndé toujours déplorer. Alors to lenga ko loba boy guerre oyo kotala malamu ezalaki plan moko déjà bien monté et bien préparé pour la nini. Déjà, toza na bande kolabisio ya banunu. Ndeti na cité ya Yumbi. O bazape na basi ya batendi. Ovandi boye sutuki, moi so habite na loki na pa na biso kuna mikolo yo, na luka mama na luka so kwanga akimi. Bazaki déjà informé que bande ko na bango bakoya ko sala eloko basali wana. Ah, Zela. Je dois essayer de m'arrêter sur cet élément. Bozana Yumbi. Ezana Mununu abala motende. Ala mujika kaboy madame alobite. Mama benga jinga inanu nakende kotala yi parce que azosa la fièvre mikolo. Namboka na biso kuna na kati. Namboka na biso wana mboka nini? Namboka na bango azamba kuna eza mwebele. Ndoe to kotanga tanisa. Mboka tozala mantele. Oui. Bamboka wana. OK. Molende. OK. Bakeike indengwa. Bazoki nendengi. OK, expliquez, continuez. C'est un élément qu'il fallait souligner peut-être. Information mon côté mobile pesi na moi si soit ki boye bisaye secret non. Donc ya zaki informé a bendika nzoto akini. Kwa yebaki déjà makambo ezali. Siko akini akena bana we babota to atiki bana. Non, bana mususu batikali asundoli. O ba mona kena e. Ça veut dire que na minute wa mwana o bakena e kuna bakaboliti. O ya ke kuna atikali motende. Oh, il y a pas boye, il y a nounou. Donc, match baby. Alors, Kokoma Mukolo ya le 15 samedi
le 15 le 15 décembre ouais. 2018 ezalaki na ndeko na biso moko na village ya Bongende na kati ya territoire ya Yumbi. Village ya Bongende eza à 7 km na Mantiele. Mantiele parce bamboka ya Batende eza toujours na zamba na mokili. Bamboka na biso ezalaka na mai. Akendeki koluka biloko akosomba epai ya Batende. Akomi kuna Batende bakangi ye babate babomi ye na banzete mpe akufi. Ndeko na ngai propre. Mwana ya mama kulutu na ngai kombo na ye Mobula. Mpe atikeli biso lelo bana. Mobula ye azalaki wapi akendaki wapi? Avandaka na Bongende, village ya Banunu, koto na mai. Lokola Batende ba préparer da makambo na bango, bamoni ye. Bon, akendeki kosomba biloko na mboka Batende. Et puis Batendeki mboka Batende komo na mboka Mantiele. O ezape chef lié ya groupement ya Batende. Oui. Tanga komi kuna bazaki bango mibale. Ye nandeko mosusu alibinza avant d'aka na Bongende wana pa Banunu. Abala ape mwasi na ya monunu. Tango bakomi bango mibale na Mantiele bakangi bango bandi kobeta. Okuna lobite ngala za libinza yo koza monunu bo yo za libinza yo zonga kende ko pesa sango to bomiye. Pe babomiye. Wana sabi. Babomelie na Mantiele. Babomiye na Mantiele to mona pe bembe wana tete yepende bakunda ngokunda te. Ouais. Alors déjà ba tu information comme parce que mutu azaki na yakimi ayeko pesa sango na mboko. Ba informer, ba maré tout ça ba mususu ba ke ba mati, ba kende kotala effectivement ba kute bembe ba boniye. Ba tikango na la police et puis bazo bomba mutu la police aza sur place. Na Mantiele. Papa, Zelanan. Ba moni ye kaka boye, ba kangie ba bandiko beta ye ou bien ye akendeki peut-être kozwa mwasi ya mutu to ko luka magambo. Ye akendeki kosomba biloko, akendeki kuna pe banda kala. D'ailleurs, atanga pe na item Mantiele. Poza ndeko nanga la yebi très bien. Ouais. Atanga pe na item Mantiele. Mais aza mwana ya Bongende aza monunu. Alors, tango babomiye samedi wana, kokoma dimanche. Déjà, mouvement zaka bala mute Batende ba ko ya. Mais qu'est-ce qui se passe na Bamboka? Dimanche vers 14h. Batende ba ye na Yumbi. Wana nde sikoyo bitumba ya bitumba. Batu bamoni mais comment tu vas là? Oh Batende ba ye. Batu bamoni eza guerre tribale ya to bima. C'est que ba ye ko menacer biso na mboka na biso na wana na Yumbi na cité ya Yumbi. Et au moins Batende nyoso bazaka na cité ya Yumbi moi muke wana 3% peut-être la population. Déjà si ba kimaki bazongi ba mboka na bango dedo ba yebaki déjà. Tango ba ye ba koti batu ba ye aboye basala ba me akosala contre poids ba mola ngeno Batende bazana ba soda en tenue civile mais bien armé na minduki ya ba soda. Alors batu ba mona ngo grave. Ti moi résisté ba moti atoza munduki mais mais ça c'est la résistance ali ba pakati. Tango ba pakati bakei bazongeli village ya Nkolo wala village mususu balongo la village ya Nkolo ba yesu la village ya Bongende basakaje batumbi ya Bongende nde sika pema batumbi Nkolo peza ya Banunu. Nkolo peza ya Banunu. Ouais. Da Bongende nde sika basali batumbi okimi na ndako babwaki esas batumbi ndako moto mwasi mobali na bana bakufi na katanda. Alors babomi batu na ndenge moko ya kosakana te tozo comprendre te kobenga toza bandeko ebele bakufi tozo comprendre. Mais balobaki wana Kishasa ke bato bakufa kisoki 5. Non, batu bakufi plus de 400. Na territoire batu bakufi plus de 400 weza lokuta ça déjà massacre. Batu bakufi plus de 400 voire même génocide. Po batu bakufi ebele ya ebele. Mais eloko ango papa wana na lingi na yeba avec exactitude parce que il ne faut pas boyer kaka boye bozo lo baka likolo. Qu'est-ce qui serait à la base ya makambu wana parce que bino Banunu na Batende des années bovanda ka isika moko yango sala ke mununu abala mutende abala mununu bozala ka ndengwana nini esali ke na ngonga oyo bato bazo préparer élection likambu wana ebima ke raison ezanine. Moi je pense que même ici la guerre ezala entre Banena Banunu na Batende
ezalaki mwa biloko moko ya mike tout ça. Mais oyo ngai na gobe yango guerre tribale te parce que nazomona eza na ba autorité o baza impliqué na makambo po na koboma bato. Ba associé ne batende po ba boma banunu. Comment expliquer minduki ya basoda ekokota na kati ya territoire, na kati ya province. Province eza géré. Eza na ba service ya sécurité ya renseignement. Minduki ya basoda ekokota ndenge nini. Puis ba autorité ba informé te. Et depuis makambo wana esalema ti lelo aucune autorité à province atika konyata mabele ya Yumbi. Mais toyoki MONUSCO akendaki Yumbi, gouvernement tinde équipe na Yumbi, mais gouvernement provincial utu moko te atika kokoma na Yumbi. Ata aide moko te. Silence wana ndesika tozo comprendre te. C'est que eza ne loko moko eza na se wana. Yango tolingi réellement justice sala musala bato wala ba mona pe bakanga bango. Parce que tu vas na batende bambule et puis tu as toujours condamné ya kovanda ensemble. Condamné à vendre ensemble, mais il ne faut pas boyer bobo tout le mabela batuke. Tu as condamné à vendre ensemble, ça c'est vraiment un problème. Hein? De loko la na Bible. Ba monika ka Abraham a uti kote na bango na Saddam Hussein kuna. Ayeka kana mabela batu ya na Palestine. O nzamba lobi na ake mabelo ekomi ya yo. Omoni mai oyo na mai oyo limiti yango wana omoni kuna papa nzamba ngoni na tindi obiso bakolo mabeli yango conflit ya ba Israël na Palestine etilelo. Donc vous êtes condamnés d'être ensemble mais boya bonganzama na mabela ba tozomona teke yango mutu za la base ya ba conflit wana. Non, pas du tout. Yango te biso to vandaka na mabele ya batende te ndenge bande komini ba osa ba déclaration na bango oeza lokuta penza. Biso to vandaka na mabele na biso. Biso to vandi wana depuis kala. Depuis kala pour preuve bamboka oyo biso to vandi eza na bakombo ya banunu. Mais kutunde bamboka mosusu ba tende ba vandi lelo yo eza na bakombo ya banunu. Ça veut dire que ndenge bango baza ko prétendre que biso to ya to vanda na mabele na bango, biso to vanda na mabele na bango te. Mais bango baye ko vanda na mabele na biso. Ndenge nini? Biso toza ba riverain. Ba riverain toza ntina ko tende ko vanda na zamba te. Territoire ya Yumbi eza un espace nango. Ba tende baza ba agriculteur. Bango ba vandi côté ya zamba. Biso toza ba riverain même ntina Kinshasa. Ba nunu bobangi ba vanda na Kingabwa na Kinkole pembeni na mai. Na sur le plan écologique ba benga kango kutunde niche écologique. Alors ceux qui ont dit ba témoignage ya histoire. Ba témoignage ya ba missionnaires protestants surtout au ba koma mingi pona contre wana. Ba témoignage ya ba fonctionnaire ya administration coloniale belge. Ba lobi boye. Tango ba ye na Bolobo parce que Bolobo est un grand centre na biso eza lokwa capitale ya banunu bobangi. Je dis bien capitale ya banunu bobangi. Eza mboka ekolo mosusu te. Alors tango ba ye wana eza na ba témoignage mosusu eza na témoignage moko eza na revue o babengi a Equatoria. Basali publication nango na 1960 mais eza ko rapporter maloba ya capitaine Lebret, deuxième chef de station ya Bolobo. Ye a commis na Bolobo vers 1883-1884. Tango a commis wana a ekokuta mosalo esalemaki avant na 1882 na capitaine Ansens pe Kokilat. Alors tango a commis wana azu ba information. Moko ba information eza oyo bazaki eza que moto yo azaki chef suprême ya Bolobo comme on a ye ebaka mokonzi ya banunu. Et na tango wana nyoso bango bavandi ti bambule leki ti même vers les années on les avait vers les années 1800 ti vers les années 1929 ainsi de suite batende bazaki kovanda na zamba babimi na bamboko ya mai avec l'administration avec peut-être besoin encore ko ça misala et finalement on est condamné à cause de l'ensemble. Ils ont un rapport moko oyo esalemaki na 1929. Rapport esalemi na 1929 entre Yumbi na Bolobo, dépistage à maladie du sommeil. Alors, na rapport ango, balobi boyi. Tango équipe ya campagne médicale wane komi na Bolobo.
batangi ba quartier ya Bolobo ba mabwa boyambola na kotanga ba quartier nyonso te document ezali awa ekomamaki na Dr Gaska na 1929 mboka ya Banunu Bobangi bakomi na Mobango mboka ya Banunu Bobangi bakomi na Mistandungu parce que Mistandungu lelo babengi Mongama eza mboka ya Banunu Bobangi euti na Bodza Ndongo elingi koloba bolia pilipili lelo eza occupé na batete Bodza Ndongo diti bolia pilipili lelo eza occupé na batende mais même na arrêté o créé secteur wana bayebi ke secteur ya Mongama bayebi ke mboka wana ya Mongama oyo euti na Bodza Ndongo apesa yango mo Mistandungu eza mboka ya Banunu Bobangi parce que baza ba riverain bakomi na Bongende village indigène Banunu bakomi na Bontaba parce que bauti na ngele bazomata bakomi na Bontaba village indigène Banunu bakomi na Bomboli mboka o lelo batende bazoloba ke Bomboli mboka eza mboka na bango mwana na bango gouverneur Gentini Ngobila atongi ndako wana abike wana eza mboka na ye mais d'abord on a nkombo wana Ngobila eza kombo ya Banunu Bomboli mboka batende babengaka mboka na monoko na bango mboka te na monoko na bango babenga mboka bula kombo ya Bomboli mboka euti na nkoko ya Bobangi kombo na ye Bomboli eya lokola Ntambwe asali mboka na ye apesi yango kombo Ntambwe mboka soki azalaki Mongala par exemple alors lelo eza occupé na batende biso tosaka tokomisaka yango problème te tokenda ko attaquer batende na Bomboli mboka te bauti wana bakomi na mboka mosusu Ngoi Ntsatu likolo ya Bomboli mboka Banunu bakomi na agglomération ya Yumbi village ezaki constitué na Bolu Bonkongo na na quartier mosusu Bombenda ezaki en aval ya agglomération ya Bolu bakuti kaka Banunu bakeli susu na intérieur ya Yumbi lelo eza mboka neza occupé na batende bakuti kaka Banunu c'est que biso tovandi na mabele bango te bango nde baye ko envahir biso na mabele na biso toyebi que batende bango batende baza na mabele Banunu baza na mabele mais loko nde to boyi camouflage bamboka ya mai eza ya Banunu bamboka mokili eza ya batende et à part ça ba document mususu ya histoire ezali peut-être document ya Georges Grenfell tango akomi na Bolobo mokonjo akutaki na Bolobo chef suprême ya Bolobo komo na ye ebaka ebi chef ya Banunu Bobangi mais eloko bozo welela eza mabele to eza mai te mai na mabele signifie quoi le littoral c'est-à-dire partie ya continent ou eza pembeni na mai par exemple Kingabwa Kingabwa eza quartier ya Kinshasa mais eza sur le littoral eza pembeni na mai biso toza ba rivière to na tina ko kende ko vana soki à plusieurs kilomètres mosika na babwato te mais bato na bato baza na mabele na bango batende comme activité na bango esale makana za entre Banunu na batende banani baya liboso ya banani entre Banunu na batende ba écrit mon côté elakisi ke Banunu na batende ba o baya liboso mais o biso to yebi batende bavanda ka bamboka o bakombo nango eza na langue ya Banunu et moi je conclus que bango bande baza ko occuper pe baza ko sala ko ya ko envahir Banunu na bamboka bino na batende bozana munoko bolobaka munoko moko te non biso toza d'origine toza Bangala batende bauti na Angola bazali probablement bato bauti côté ya Bakongo biso na bango tolobaka monoko moko te bino esko bouta Tchad biso nyonso lokwa babantu eza na batende eza na biso to uti côté ya bino boya na mai biso to ye na mai bango babaluki baketi Angola après baye komata banani bakoma liboso oh ça dépend ya banani bango batambola makolo bango batambola makolo biso la boîte banzete tozo tsola kobeta makolo banda Angola ti siko soki mai wana eza komata boko umela mutu amakolo akomi mai komata eza kotsola boy soko uti na rivière Bobangi rivière Bobangi eza affluent à fleuve Congo ozo kotsola nde okomata ndenge nini ndeko liezeli bango susu ata kaeza to kotsola koma ti lelo yo problème eza boy ti lelo yo toza na Banunu mosusu baza na Ubangi d'ailleurs Ubangi euti na Bobangi kombo wana ya rivière Ubangi euti na bakoko na biso Banunu mosusu baza kuna bamususu baza na territoire ya Lukolela
bamosusu baza en territoire ya Yumbi, bamosusu baza en territoire ya Bolobo, bamosusu baza vers Mushi. Alors, tango mindele baye pour kokila tetango basali exploration na bango, uta Chumbiri ti Irebi na fleuve Congo. Batikali komona ekolo mosusu te, les documents sont là. Ekolo bakutaki kaka bobangi. Batende bazaki mosika. D'ailleurs kutu pona kokuta na bango ezaki facile te. Capitaine Lebret aketi na bamboka batende. Mais pour koma kuna esengaka kende na un guide. A comité na mboka batende na intérieur ya Bolobo. Akutani na chef wa batende, les documents sont là. Bolobo wana nde mboka babozi boziana. Ah oui. Mboka ya banunu euti na Kolobo, les pêcheurs. Ah, Kolobo. Boloba. Bolobo. Mboka ya banunu. Koloba. Oh, batende baloba raté. Et même Nimba, ndeko Nimba na ba déclaration na ye. Na ba image ezali, abi les seuls moko batende bazaki na mona mai, eza mongama. Mais ba document za ko attester que mongama eza mboka banunu. C'est que bango baza bato mokili. Tango capitaine Lebret akomi kuna, asolo na mokonzi batende. Mokonzi batende bayokani ke so bozi zelana bozi aza mununu to aza mutende. Aza mununu 100%. OK. Mokonzi ya batende basolo na capitaine Lebret, capitaine Lebret abi biso to vandi na Bolobo et pas banunu. To vandi na Bolobo. Alors, est-ce que quoi ya kotala ngai na Bolobo? Ya tikali koloba te ke banunu bavanda na mabele ya batende. Sinon akoka koloba ndeni banunu bayambi motolo na mabele. Et puis mabele na bango ndeni bakotika bango nyoso bazalaka kuna nimba alobi ke bavanda vanda kuna po bando kima mai ya mpela lokuta. Nimba azali moto esengaka za rassembleur, un candidat député provincial, il faut za rassembleur. To lingi ba politicien bongo te. Intoxication. Bamboka ni zindaka te. Tanga komi kuna et comme que mokonja batende ya kotala ina Boloba bite yena batone babi soki toye soki mokonji na bango a se déplacer, a dépasser une certaine ligne, soki a dépasser limite wana soki miso na ye moni ebale malheur koko ya likolo na ye, les documents sont là. Bon moto yo wana ko banga ma ebale soki te malheur ko malikolo na ye lelo ba komi ko revendiquer ma yana c'est mais papa zelanan est-ce que makamwana zolo ba izo tenir dans le sens que dans exemple là baumbu to bateke na lingo kota ba polémique wana te baumbu to bateke bazana mabele na bango e baleza wana bango bavanda na mokili bakenda kuna ka kozwa mai to kosokola siko yo choli uti peut-être mandaka oyeka ka hotelemi olobi mabele oyo ekomi yangai parce que ngana zana kacha mai uzomona teke. Mais sur le plan historique baebaka ke mboka eza ya batoboy à partir ya ba vestige et même na ba kombo hein, même na ba kombo histoire o bande ko batende bazolo ba eza histoire falsifiée montée de toutes pièces omoni oyo eza roi Ebaka bakomi Ebaka roi de Bolobo, c'est le chef suprême de Bolobo oyo apesaki administration coloniale, administration ya comité d'études du Haut Congo à l'époque oyo ezaki conduit na baye na Bolobo na avec conduite sous la conduite ya capitaine Anses apesi bango autorisation ba s'établir na Bolobo, chef suprême ya Bolobo et mokonzi batende soki mabele zaki ya bango, pourquoi pas réclamer que voilà ça c'est l'histoire peut-être to kozongela kango po bazola kisabiso kengonga na biso soki to kozongela kango après ba historien pe bazali belé awa to koluka peut-être to tuna pour que to yeba quand même en vérité. Mais je vais poser la question. Mais bino banunu, bozomona teke bino nde boza ba responsable de ce qui est arrivé maintenant. Liwaya bato. Pona nini? Tangu chef na bino akufi. Boyokani bien que boko sa la cérémonie enterrement na chef na bino. Bino butu bokei na mabela baninga boyebi ke boza na conflit. Bokei butu bokundi etanyo liebo la chef na bino wani carnaval tolongi to kundi bisonde bilombe bozomona te que vous êtes à la base ya makamango izoleka yango pe Gentini Ngobila gouverneur abwaki sa lo bibino boza basosama mbobo misi bato omoni pour la répondre yo ndeko Eliezer omoni na zawa na maboko na ngai na arrêté 417 ouais arrêté oyo et salmi depuis ba colon donc et salmi na 1943 oyo sali deux groupements oyo eza na kati ya territoire ya Yumbi arrêté wana esali secteur ya Mistandunga oyo lelo babengi secteur de Mongama avec deux groupements, le groupement de Batende et le groupement de Banunu.
yango eza ko bomba te même batende bazanango na kati ya groupement oyo cité ya Yumbi chef lié ya groupement ya territoire nyonso eza na kati ya groupement ya Banunu Bobangi bamboka ya batende groupement ya batende siège nango eza na Mantele na Zamba kuna bamboka nyonso eza mopandi ya Zamba eza géré na groupement ya Mantele toza na limite ya deux groupements et chef akundamaki wapi chef akundami na Yumbi na kati ya concession coutumière na siège ya groupement ya Banunu Bobangi soko ke titelo okuta siège ya groupement okuta drapeau ya république et puis eza premier chef to kundate papa na yepe bakundaki kaka wana ndenge to kundaka ba chef na biso to tikala kosenga autorisation moko te o bazolo ba wana lokuta mais boyokana kite que boko kunda chef mukolo boy koyokana wana eza lokuta kokana nani chef aza ya biso. Et puis, na coutume na biso na bokoko na biso, un chef de groupement, chef coutumier, mobala nguya, bakundaka yeka na butu. Ouais, on est allé le pananga. To kundaka na butu. Et puis, ceux qui to kundie na butu, na matanga wana basala wana, banzembo ya bokoko o babinaka kaka makolongulu. Ba bazolo ba bakundi, après bakomi ko sa makolongulu. Na lobi ba to bazo sa bokoko na bango, bazo bina banzembo ya bokoko ba chanson folklorique. Makolongulu batumoli nani ese ba mamaki libanga batumaki ndako motende ube bakendaki na village ya batende bitumba ebundami na kati ya ba village na biso ebundami na village ya batende te siko banani baye ko attaquer banani faut pas la clair et puis mandoki ya basoda euti wapi c'est là où on se pose la question c'est là ndeko na lingi naïba parce que minute na biso ici li presque mais na lingi ba téléspectateur va retenir une chose. Tangu chef akufi réunion esalemaki entre batende na Banunu to esalemaki te réunion moko tete ko salema entre batende papa peut-être que yozana sasa webi réunion lokuta réunion moko te naza suffisamment informé même le jour où guerre zo kuna na Yumbi j'ai causé au téléphone avec les gens qui sont sur place à Yumbi. OK nakati wana qu'est-ce qui a fait que est-ce que gouverneur Jantini Ngobila ayebaki que Nkumu akufi to ayebaki te di vivant ya Nkumu est-ce que bayebanaki na Jantini Ngobila to ezaki na moi conflit déjà moko entre les chefs na gouverneur actuel. D'abord na lobi boyi komba Ngobila komba Banunu wana likamba liboso conflit entre chef Mantoma na Ngobila biso to yebi yango te biso to yebi nde que ngonga campagne électorale kutu chef Mantoma azaki à tout moment pembeni na Jantini Ngobila. Alors koyeba liwa ya chef Mantoma je suppose que azalaki très bien informé parce que même na ba déclaration na ye abana olobaki abana kopekisa bakunda chef nisika wana te mais eloko eza ko inquiéter biso d'ailleurs kutu eza nini. Au lieu que gouverneur Azala l'église au milieu du village. Mais hier Aza kosa ba déclaration pour na kokumisa bandeko na batende avec ils ont fait une attaque, une réplique sanguinaire et foudroyante. C'est qu'il y a qui bazaki na ba arme de guerre. Bango bazu ba arme de guerre pour na la réplique sanguinaire. Donc ceux qui ba sali réplique c'est-à-dire bino Banunu mutu bokena. Non, biso ko luka bango te. Tangu gouverneur azolo bake bango ba répliquer. Non, bango wana ba déclaration neza pas ko engager ye. Biso to kende ko bunisa batende na bamboka batende. D'ailleurs il a parlé de 6 mois. Oui. Batende bazong d'abord ndeko alobaki abaki bakimaki avant même makamba ne salema. Bazaki na bamboka bango. Biso to attaquer mboka batende to attaquer mboka ni. Bango nde ba ye ko attaquer mboka na biso pona ko justifier siko mba massacre salemi la bandeko na ye. Nde azolo baki ezaki une réplique foudroyante et sanguinaire au lieu qu'aux à l'église au milieu du village. Voilà. C'est ce que nous voulons pas. Ndeko tozana suka ya émission mais na lingika ka bandeko ba retenir une chose parce que wana tozali koloba likolo nini epesi batende kanda admettons je n'affirme pas admettons dans l'hypothèse où bango batende nde mutu bayaki ko attaquer nini esali ke bino bovanda ka bambula na bambula baya ko attaquer bino bala muchika ka boye pamba balo bito kende ko attaquer Banunu
Ce qui d'ailleurs mbalo to lui option à koleka na télévision pour na koloba eza pour massacre et salemi mingi plus de 400 personnes bakufi. Mais na bambula ebelo eleki to vanda kana batende gaza bande ko batende. Na bambula oyo eleki oyo. Ba conflit latent entre batende na banunu ezalaki et ba conflit na eza instrumentalisé na ba politiciens. Ba image ezali eza image mususu ozoka ba propos ndeko nimba azo tenir ba propos ya incitation à la haine ba image ezali. Alors qu'est-ce qui fait soko moni monunu boma yenga na kosamba alors nani nimba ayi makambo alo kwa eloko mususu wana nani azo tenir ba propos nimba un leader motende eloko mususu aussi candidat député provincial eloko mususu esengeli koyeba ezani ba conflit ya banunu na batende esalemaka mingi la veille na période électorale na 2006 na bolobo ezalaki na 2011 na yumbi na bolobo bato bakufaki na nkolo pe bato bakufaki na 2006 ba atakaki bato na bongende na bamboka banunu na 2011 ba conflit wana ezalaki na pendant ngonga ya campagne électorale les images sont là mais eloko yo to eza ko insister mingi ezaki mbalo yo soit qui tozi option ya koleka pour dénoncer boye c'est parce que trop c'est trop. Et puis mandoki ya basoda balobaki ke bakunda mantoma na yumbi te siko mantoma akufi bato oyo bakufi wana o ba matatende ba massacrer bakundi bango na cité ya yumbi siko batende bakende ko déterrer ngo po bakundi bango na mboka batende o soit disant mboka batende eza komba banunu d'ailleurs na province ya Équateur na territoire libenge eza mboka musu yumbi ko nkoko batende oyo azaki bandaki mboka yumbi komo na nani babi ke chef de terre ya batende komo na ye ngobila malala un chef de terre motende na komba banunu contradiction wana eza ba histoire o baza ko falsifier. OK, je pense toza nasuka pona lilo peut-être que si nous avons une autre occasion mais biso toza justice nous savons que nazo pesa yo lilo pa pona ko conclure. Si nous avons une autre occasion, on va parler en termes de l'histoire et en mboka na biso. On est quand même autorisé, mais la justice est en train de mener ses enquêtes en rapport avec le massacre. Kuna, bien sûr, na lingina pe Sabino 30 secondes pour que vous conclure parce qu'on est à la fin de l'émission. Voilà. Pour la kosukisa, to ko loba boye ke batende na banunu bazali condamné tout ya vivre ensemble. Je ne vois pas ceux qui batende ba benga banunu ba benga batende en tout cas, c'est pas normal. Et kotika pe ko sale matin. Mais tote beti. Mais makambo uti ko sale ma oyo ndeko Eliezer eza regrettable. Yango lokola toza ko senga réconciliation. Réconciliation ngo ko sale ma bien, il faut justice ça musala. Ba kanga batu nyonso bazali coupable. Surtout ba oba na mandoki ko mandoki ya basoda e ko kota na kati ya guerre civile. Est-ce que bino boyebi bato ngo ba na mandoki ou bien bozolo bakande wana bozana kisasa bozolo. Investigation ta ko salema nde ba koyeba ndana yaki na mandoki ba responsabilité ko zala établi bato wana bakangami mbala ya sima bakamo be ko sa mesute. Tala makamo usu bande ko batemba yo sa ya soni. Bazu mutu moka bimika ka awa hote auti yumbi ayela ba image. Azo la kisa wapi matiti. Atanda ko moka yumbi. Soko zi chance ya okena yumbi ndeko Eliezer ko mona za cité kitoko. Yo uti la yumbi ndako moko to moniteur zo la kisa matiti. Oloboza journaliste exposé ko inciter bato na haine. Batika biloko wana. Mboka la biso toza na besoin nango. Bandeko batikali bazakuna. Gouvernement a apporté bango assistance. Passer la tout bato bazonga la mboka en tout cas et vous allez faire mi pour na biso. Justice c'est ça misa nango. Merci ndeko. Nous sommes condamnés à vivre ensemble na batende. D'ailleurs tous vivre ensemble depuis l'année ebele. Biso toza un peuple belliqueux. Nous sommes un peuple hospitalier. To yamba batende na bamboka na biso. Ba ovana na bamboka na biso, bamboka net bombo limboka to tikeli bango. To on n'en fait pas un problème. Ezaka batende te na bikolo mususu. Ezala mabinza basengele na bikolo ezebele o kutu bande konsu batende ba bike biso tokende ko attaquer bateke lokuta biso na basengele biso tokende ko attaquer basengele te nous avons été attaqués na bamboka na biso. Alors ce n'est pas pour autant que nous bazaki attaquer lobi kuna na basengele lelo baza attaquer na batendende bakwa ko bake non biso toza un peuple o toluka kamakam Congo ezaki attaquer na Rwanda, Uganda, Burundi. Est-ce que les Congolais vont agresser les Rwandais dans le monde?
wana justifier non natuni bango motuna natuni bango motuna misala na bino natuni bango biso toza un peuple pacifique parce que pona nini kaka bino biso toza un peuple pacifique problème na ba oyo bozi problème na ba toza un peuple pacifique problème eza wana eza likambo ya vérité ndeko Eliezer bamboka bandeko mususu baba na bamboka bazamba wana bamoni que ils sont là enclavés dépourvus à opportunité ya kosala ba commerce ainsi de suite ba politiciens médiocres baosala nini bazosalela ba conflit interethnique bazo-instrumentaliser ba conflit entre population bayebisa bandeko na bango batende que soki tobengani banunu toko récupérer bandako na bango. Non, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous avons des familles de part et d'autre. Likambo ezande bandeko batende bayebisa bana na bango que vérité eza que bamboka na biso ezaka awa bamboka na bino ezaka awa. Mais nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ceux qui biso toke ko vivre na bamboka ba d'ailleurs toza ba riverain toza l'intérêt à vivre kuna te ba opportunité à développement eza ko to na mai toza na besoin de vivre ensemble biso toza ba agriculteur te to na besoin ba kwanga na bango ba na besoin ba mbisi na biso mais ne ba politiciens médiocres baza ko instrumentaliser ba conflit entre population ba ke bana bango. Merci beaucoup, il en a ainsi fini pour aujourd'hui. Ndenge na ebisa kabino bande konanga. Pour ça, na biso na démarche na biso dans tout ça, ezani. Ya liboso aider la justice à orienter bien ses enquêtes. Na malobaka kawane zobima, na gauche à droite. Justice c'est koti orienter bien l'enquête nango. Yami balé koluka ko ebisa bande que ce n'est pas en tuant ton frère ndoyo ko vivre libela na mokili. Namboka na biso oyo a part biso ba congolais toza pe na papaya te ba rwandais ba liawa ba ngolais ba liawa ba zambien ba liawa ba ugandais ba burundais ba liawa ba centrafricain ba liawa soki to vanda kana ba paya a combien plus forte raison biso moko polikambo ya ba tribinga na comprenaka te ya yango moni même en politique ango. Pona nini makambo esalema parce que ce qui otali conflit incident ya makasi ya 1964 ce sont bayi politique de bayaka wana oye wana olongwe kuna mususu yeko ya na 2006 ka bayi politique na 2011 bayi politique toza na 2018 na ngonga kaka ya élection est-ce que ko ya na discours mususu te plan ya ko salela peuple ko lakisa na peuple olia ko luka ko bomisa batu pour que batu balinga yo na tuni boyi discours yo ya yo programme ya oyo ko salela batu eza ko loba ke soki ngana leki na ko boma ba oyo admettons tozwa eloko ango les tout premiers gouverneurs ya ba province au 26 ba katikati kuna na mai ndombe nani Mutende. Est-ce que vous avez encore raison ya ko loba ke il faut to sala kaka ba oyo boye pour que to ça je ne comprends pas biso to sali campagne électorale moi-même candidat tokoyoka seni tango akopesa ba résultat jamais on a opposé ba tout jamais tokena na makambo bikolo te et moi je disais aux gens toza 14 sièges na lukungu mutu na mutu akozwa ya ye selon ndenga zalaka na peuple wana parce que l'élection le vote c'est le mariage entre les votants et les votés il faut mutu wana zala na yo na mutema parce que akozala ye moko mais lelo ezangi si même bosala élection pona makambo. Plus de 400 morts selon Malobana Bango. Mais a besoin de misela biso 6. Siko batu misusu bozo bango pona ni banzinzi kaka. Ba PC. Mais tozo boyande justice ya kotala o bazanga fonction le kamata pale weka ndani. Bon, oyo bazana ba fonction bango baza humiliser mais attendez. Tout ce qui ça awa parce que pour ça na biso za komona bandeko na biso ya yumbi bazala na kimia bazala malamu eza symbiose wana ya banunu na batendende toko développer mboka c'est pas pour rien que batu ba vivre ensemble c'est aussi la richesse de notre pays mais ce qui est salimité est compliqué to ce qui si wana bandeko na ngai lobby 22h15 de 22h15 à 22h45 sur la même chaîne Canal Kin Télévision et sur nos comptes YouTube Ndeko Eliezer Tokokoma na mwana kolo lupango pona bandeko na biso bazali banda eza bisika bokoti ko s'abonner to pekisa ki bandeko ya ko copier ba émission na biso
Bon, il faut s'abonner pour nous coller des informations à solo. Mais bah candidat monsieur Sobotika cause à l'agité. Vous n'avez pas reçu mandat à cause à la porte-parole et à Seni. Vous expliquez biso CET. Bo tambola na kombo ya ba konzi o ya cour constitutionnelle bozo tambola na ngoke. Boko pesa bango 20 000 $, bo le kaba député. Bo sili sa bango lo poso même kono ba kozwa bino mo kaka. Bo benga ka bango bo chaka ba main libre pour que ba yo kaka bino ke bino ndebo solo lak. Bande konanga ya Yumbi, je compatis avec vous avec espoir que quand ça va se calmer, on va voter, mais qui vont voter 400 personnes, c'est combien de voix? Ba politique en gros si ba perdre. Nous compatissons en même temps la bande konabi so bazana beni butembo. Merci la famille Yarossi Mukendi Timanga bazo préparé 1 an depuis la disparition. Mais Yumbi attend deuil national. Qu'est-ce qu'on attend? Attends messe. Ba kufi wana ba kufi kaka. Merci.